kunga 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 ya kunga 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 no kunga 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 la kunga 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 ya kunga 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 José de Londres mikolo uchikoleka auchiko bela liboma via ba nazana kimiate nazolote lo bandoto mabe neti okufi Nathalie mambo salengele ki tellement bato basi bakunda kinga bachinga na cercueil ezaka que moto nyonso il faut azonga à comprendre que y a un Dieu ou azota la biso nyonso to osala est-ce que ozoyeba que y a une vie qui nous attend quelque part. Et puis, nous avons bango ba tout le monde était Gabriel Agarda Arankinte Ursule a évité un problème. Voilà vraiment na bango. Je sais que c'est très facile ya ko solo ana bango et ya ko yebisa bango que c'est inutile biloko yangote. Toi na besoin na ngote. Ezanini Eza www.talalelonews.com. Il y a les mbokate de la presse Julien Botala Tala Lelo. Un grand merci Nabaï tout vraiment Bolingaka émission Nabino Tala Lelo avec votre humble serviteur les mbokate de la presse. Nous avons toujours dans un système infokama des télémas interprète tout son on a bien une émission Nabino Tala Lelo. Émission Nzamba Sali Mikolo. Émission za sikalowa kaye de seno ba destinate. Émission yambara mutu tout na wa distinga na domaine. Pe miswe betara parcours na yo c'est-à-dire ça ki nani pe commune nani yango intitulé Zatala Lelo sans plus tarder balandi émission ta lelo bo pesa biso confiance partout dans le monde lelo tozana invité na biso to partager na boye ba mingi oboye ba kité ya zali bongo actrice comédienne ou ça rappelle ba film na pe défendre rappel drapeau ya mboka partout dans le monde. Il s'agit de via Maman Via au Azalelo patron il y a entreprise naïe to lukato beta masolo mais quant à moi je tiens à remercier staff technique nanga mobimba na moni caméraman abiso mais PDG patron talara caméraman il y a patron PDG patron un grand merci na Daryl Diwantese et pourquoi pas na réalisateur nabiso Neville Mputu na continuer pe ko pesa mbote mbongo mbara moko na mère Mila Bela Dinganga na pesa susu mbote na Mima Wetu tozana invité na soto partager bo mingo bebakité mbote maman mbote Julien t'es vraiment impressionné zani na ndengo leki la émission Tala Lelo. Bon na émission Tala Lelo non le bara que na sepeli parce que artiste pour abimisa o ezanaye to pour sololana public na esenga émission to esenga journaliste donc voilà na sepeli Tala Lelo et ko talanga na siège place na répétara na yambi bino malamu donc voilà ayambi biso malamu eza nini na bisi bino eza www.talalelonews.com bo mesa nango ndenge ezalaka toujours ya limbokate de la presse na biki na Australie Sydney la Hollande biso malela de Londres na PCP madame na imbote na Fifi malela un grand merci pe lisusu na salon Bercy ici à Masole Samaka via les baïba otalo ba fano partout baïba te ba découvrir ngo banda musana ndenge ya théâtre. Bon là na banda musana ngai pa ya Muyombe gauche là la profiter pour passer mbote place à Zali parce que on ne change pas l'histoire va changer en côté na uko zala ndenge lelo nzamba ko sanga grâce ya ko prier ya ko koma via lelo yo c'est grâce à Muyombe gauche na bande pa na ye na Mbinza Ozone parce que eza commune wa adoptanga ba commune baba neni Mbinza Ozone wana zana ba neni en tout cas où met déjà le 23e année nanga ya carrière et na côté pas Muyombe gauche na kota kinde nini Muyombe gauche yaki spectacle na école na biso école na komela ske ngana matadienne ndé na continue ko loba ke ba uta batombola mapeka ndé biso boloba mingi via za villageoise na zo yede bino ko sabino que oui na zo reconnaître ngo na za matadienne et puis na ignorera ngo jamais na kotika la ko sala ngo teke na ignorera ngo parce que na uta mata ah voilà donc ezala ba PDG ba uta na mboka ya normal ngala za matadienne commune adoptant eza commune ya basidabilele donc Mbinza Ozone Montikile. Là, on a profité pour Tadé très gros bisous à Yebi. Et tant que je suis spectacle, pas biso, à mon avis, je ne sais pas, il y a impressionné qui est, il a que il faut avoir un groupe
ayebisinga que nous ça théâtre na mutu na ngai tikala ozalate que un jour na nous ça théâtre ezalate insista et puis grande sœur nanga Cécile Ngwala que je salue, maman na Vanessa Kama et puis Bernoli donc grande sœur insisté, Florent Pezo ayebisinga non kende kaka eza pe problème tende na kenda na komi ko sala théâtre pas mieux gauche. Voilà, donc ça est très facile parce que naïbaki ko ça la démarche ba ça la raté comment faire ko kende pas il y a président ko solliciter et tout mais ngai résumé pas nanga président mutaki vers donc voilà. Nabaïba la biso partout dans le monde, maman Nabiso la marraine, maman Tété, Motema et papa Tossé. Un grand merci na impresario Claude Ndombasi, un grand merci na Jafar Nzengo, un grand merci Lissoussou na Yemoko vraiment Caprice 7e bagarre bolingo bien et pourquoi pas na Patrick Igor P alinga rapé émission ta le mingi via Nabaïba partout dans le monde, via marié, célibataire, divorcé, veuve. Waouh! Vie azaka engagé, nazaka liberté, nazaka vraiment engagé, nazana oyanga, nazana mbainanga. Mon homme, mon mari, mon amour que j'aime beaucoup, il est là. Donc je suis vraiment occupée. Voilà. Vie occupée. Occupée, oui. Occupée dans mbainanga, oui. Mon amour, tu sais que je t'aime beaucoup, non? C'est vrai que tu se rappelleras de chaque jour, de le matin que tu l'amour qui est puis. Non, tu as malheureusement. Donc mon cœur, tu sais que je t'aime beaucoup, non? Je t'aime beaucoup, beaucoup. Non, c'est mec qui n'a nalinga bino mingi bino nyoso nalinga bino mingi et puis payo mobile nangaza bino so baba c'est mec qui n'a nalinga bino mingi. Sina ilanga para Australie beaucoup pour na binoka ke vie abeta mon système mascara pas obanga m suka ke loko na monde bango mo sinzo ezalaka makasi ya ngomona ke nonga na ndenge ya système vie na baïba otalo partout dans le monde kumba groupe na wezanini ba baïbité ba découvrir blessé de guerre blessé de guerre ça veut dire dona mesana imbo mesana makofi abanga c'est-à-dire imbo mesana makofi benga muto ambo etonda makofi voilà. Blessé de guerre, c'est-à-dire okoki ko blessé nga aujourd'hui tellement que nazoka trop nasina misana et oya yebi soki ko botola je ne pense pas parce que pour na botola nga mbai nanga tellement que je l'aime beaucoup il m'aime aussi obanda ko souffrir ya ko banda ko rappeler yo que yo na linga côté na linga mingi via. Donc, on rappelle la souffrance na yo oza na yangwana. On dirait que moi ozobetundi eza eloko moko boye na vérité cachée. Eza ne lokote parce que lobiango yango nde na profiter ko lobango eza ne lokote na linga ko tout ko kotsa mbali na mambo wana eza ba futilité. Donc je l'aime tellement et puis c'est un homme respectueux. Donc à côté na ba banalité wana te voilà. Bien ko pesa ba topé combat groupe na yo te onzoki likanisa osala combat osaki onzoki likanisa osala groupe na yo osaki na banani puis comment on là na profité ko pesa ba très gros bisous et pas Clément Dangui na Londres mon grand frère propre pa nyamuno donc yé mo konde atana ayebi tana obeta masolo à Londres lamba la mona omona Emiline Zemba sœur na grande sœur Emiline Zemba maman moziki mama likelemba motema pe makanisi ya tous pepele ya mbetolo original quoi donc na Londres on a un très gros bisous tant on a ça qui groupe nanga ya liboso na confier que on pas nzambe na sinzambe eza facilité nga na sala groupe na tikala ko yibate ndeni basala groupe na ça pas muyombe gauche na vanda 8 ans na 8 ans c'est vrai que na zaki chef mais Kenga mona sala groupe ezaki vraiment difficile. Avant na sala groupe nazoki 3 ans moko boye. Non 3-4 ans boye ya ko sala kaka nzonzingi ya pamba. Na sala na groupe te. Après tant na ko sala groupe, na ko sanzambe ngabi na tiki groupe na maboko na yo. Na lingo sala premier parrain ya groupe oyo. Et tant na ko sala ngo na ko pesa ngo na kombo ya nouvelle vague. Ngamo na pesa na kombo ya nouvelle vague. Tenga na pesa ka kombo mo bona bosani et puis tant na ko benga Santa Mbwangi, Santa bisinga bi mukonza ba kombo ya ko pesa Santa Mbwangi c'est un grand frère ko to évoluer na yepa muyombe gauche. Abi mukonza ko pesa ngata na saki groupe na ngamta pesa la kombo ezaki mbonge. Ngabi abandonner ko benga mbonge. Calé que son âme repose en paix et na continuer à kobetaka lisolo na parce que baza bato to sala ne ba parcours à bien jamais na ko bosane facilement voilà donc tant na ko benga mbonge mboga bisinga bivia
combo groupe na parce que je te connais tant ça qui est pas mieux gauche sans taper ça combo ya souffle de vie. Et puis yo mo groupe na fait la nouvelle vague. Na nouvelle vague que ça bonga sika tu sais quoi il loka sika bongo soka sali 10 ans ou bien une année ou bien abika sika ça ya sika. Sika nango eza na bateau yo bazota lango sika. Et ça quoi ndé to koti na SCP lisalelo na YouTube na SCP c'est un bateau bazo qui habite à rota la nouvelle vague té. Banda ota la biso na Kinshasa. Na chaîne na awa c'est vrai que chaîne na biso bimaka libanda mais ezaki pe na bato musu bazwa te. Donc na SCP ça na YouTube eza na bato batala ki nouvelle vague ya sika. C'est vrai que nouvelle vague ya ki sike pa na bango. Donc to ça nouvelle vague to ça mbonge ya sika. Voilà. C'est bien, na la biso toza toujours ko pasolana invité na biso eza nini eza www.lelonews.com et na système poussa na vanda et ocha mutu mal à l'aise et ko bakisaka implice on no baka toujours émission koza 1 h 30 minutes 15 minutes mais so zuka implice gloire à Jésus via e ba otalo partout dans le monde ngba ba ndenge li solongo beta maka ndenge jango koma ba patron ya ba entreprise parce que nouvelle vague des entreprises momona mingi koma na gère bima na ba acteur na bango. Désolé, c'était la deuxième fois qu'on me pose cette question, mais je crois. C'est vrai, oui. C'est que vous avez l'information, peut-être là, je ne sais pas. Je ne sais pas aussi les confirmer aussi, parce que je suis sous-informée. Mais sauf que la deuxième fois, on va poser une question. Je ne sais pas. J'ai bien dit, parce que je n'ai pas. Je n'ai pas de confirmation. Voilà. Donc, ce qui est la présidente au Bazo Salango, je suis désolée. Groupe Nanga Nouvelle Vague, Tokokisi déjà 12 ans depuis qu'ils existaient. Donc, c'est 12 ans que Nazana Baktor Moussoussou et Belé au Bazali, Nabanda Nabango déjà, nous allons continuer Nabango. Pour moi, et pas Nabango, Naza maman. Dans un exemple, il y a Moutoumoroga Zouloir Kozi, le capitaine de l'équipe. Moi, il y a Madame Joveline Makambo. Maman Joveline Makambo, merci infiniment. Na moni cadeau nanga, j'ai dit encore une fois, Nzamba Lola apambola yo, abakisa esika elongwe. Parce que pour muto kanisa yo, a lobano kelelo merci pour na nyoso zo sala. J'ai dit merci moi aussi de ma part, merci infiniment et Nzamba Lola apambola nde na lobaki. Voilà donc Zouloir Kozi na bandine de mukolo na bandi groupe. À côté groupe. Tozana est-il pour moi pour lui je suis sa maman. Comment acteur nanga oya zorata musuma muke pa nanga akoya ko proposer nga ba sotis que le bananga que na lingio akoki ko sala ngote. Ça c'est impossible. Donc ndenge na monaka ndenge mama biso ando bisa biso. Pour moi na mukie to mutu moko a lobano ke na lingio abandaka na blague. To atala na on laisser aller na yo. Place nini oyo yo okoyeli. To place nini oyo invité ye. Ba comprendre que ngai na bango loko sangisa biso eza musala. En dehors à musala na mega kokota na ba vie privée na bango parce que ce qui est réputation na bango e baby carrément ba roloba po asala ke pa ya via. To po via asala ka théâtre yango azo mema bana batu na ko bunga. Nga na zaka très strict, persévère et pas acteur nanga, pe actrice nanga. Donc so oza na mwasi na rolande la vie na yo de façon que bo bala na bo kende tina suka. N'importe quoi je suis comme ça. Donc ce que ça n'a pas présidente je suis vraiment désolé pour raisonner vision ni nos avant tant aux ça la groupe nayo et tant on y vision au kanisa qui que groupe nayo c'est la boutique na banda ko engager ba mibali o banda ko servir yo na mona ngwe pa bana mibali nde bazalaka ce que azu bana basi a rolinga abimana na bana basi wana. Mais moi je suis désolé. Et j'ai dit Dieu merci, ce n'était pas mon cas. Même pas président dans la place dans pas Miyombe gauche, même pas producteur nanga, nous tous na travaillé na bango, ba respecter en tant qu'actrice na bango. Et Dieu merci, na mon on dirait logo sangisa biso na bango za musala parce que je sais faire mon travail. Et ce que nazo salango, je me concentre vraiment. Ba te belo mon arata ngozo ba vie mais au salango on dirait ça solo franchement. Mais pour nani no salango bongo. Tu nous as fait pleurer pour nanini et tout. Donc ngana zwaka musala nanga au sérieux. Pour nanga yangonde eza na première position. Yangonde sangisanga na producteur, yangonde sangisanga na acteur. Je trouve mal
acteur que nous le bananga qui na lingio d'abord na éducation à acteur nanga majorité à acteur na je dis bien majorité minorité peut-être à autant na groupe songolo mais majorité à acteur nanga basa acteur ba bimika ke pa nanga moko donc a outi denda kuna bango ti na nouvelle vague donc à nandimité je ne pense pas que kozo elikanti na tamuki je ne pense pas Via Baïbaota la biso toujours car on a www.alenews.com. Est-ce que Via se retrouvera et pas Nana Takasa? Oui, là il a profité de ça la patronne Nana Takasa, très gros bisous et mes condoléances Totoro sa papa na biso bien que Aza vraiment papa boti bisoté mais Aza papa na biso parce que beaucoup les a vraiment difficile hein voilà donc na profité de ça merci les sous on dit ma cause une nouvelle vague na SCP Lisa. Vraiment merci une fois encore. SCP Lisa, Kende continue de l'avant et toi continue car cause la ndenge tous ala izo za bien. Nazako se retrouver. Et continue quand les ala mais nana zo le la mabe. Ah le la nini. Apesi ba comédien mbongo ti le love mabwe ba film zo yate. Na habité so ce comme na matoi. Non non désolé na mona ki on ndenga koma ki on na Facebook. Mais atangi ba comportement apeka be vie pas en kati. Désolé Nana Takaza me connaît très bien très sérieuse na mambo msala. Ngala saka na tina mambo msala nanga. Yango nezo sala ngana za je suis orpheline. Ezanini. Julien papa zate mama zate na tangisi ba leki na ngana msala oyo. Na saka na kana ngoti. Yango nazara soki na travailler na producteur soki to yokanité pour na cacher nanga na bisio je suis désolé je suis obligé à valise nanga et nazonge pa nanga c'est comme ça ngana fonctionnaka donc Nana Takaza bandanga na bandina ye na betine film ya liboso ya SCP en fait il y a contraire ngana na SCP ça mboka mopaya na beti les héritiers du malheur na yeko beta na 12h juste oyo tozo si sa montage bientôt là ngamoko na nenga nouvelle vague to si to côté ici na SCP Lisa na nenga nouvelle vague je dis bien to si côté ici Azaya nani carton to côté ici les cœurs de l'homme carton to côté ça le monde ou démon to dévoiler mukie oyo diable asoninga abebisa bana nzambe wazoninga asala na mukili na biso oyo mais je sais que nzamba otika jamais et puis mabota moko na moko ba fungoli miskolo ba que stop diable ozu taming na mabota na biso et to kabwani nayo voilà les relations oyo via azanango envers bandegone pe basala ka théâtre tel que baibakata tel que bandego mususu tant au monde pe baza partout na ba pe baza libanda mboko. J'ai de très bonnes relations na ba collègues na nganyos tout même ba o baza awa même ba o baza na poto même ba o baza na wapi c'est na la guerrière ma copine des dents bravo na bébé na biso na leli na sepeli bakambako batu nyoso ba collègue na nganyos na tangi c'est na la guerrière parce que elle yomo mi sambisika na zenamba non ngamoko donc na kosona bina na kotanga batu nyonso baza tellement belé musuma koloba pourquoi via tanga ngate na profité repesa domazé tanto ba très gros bisous batela libala domazé batela libala to confondre diable aloba ke comédienne bobala bango te soko baliye soka ye poto o umela to boma libala j'ai dit non stop la nyonso wana zena batela libala domazé tanto batela libala Amanda fait à ma petite soeur propre, batela libala. Et tout, zela ka chute, ya ba comédienne, ba cause la confondi. Vous comprenez que via zole la bo batela libala po yepe kala mingi te pe azokota na libala po zaka occupé maintenant na koti na libala. Problème te chez nasa mobile nanga. Donc nakolo ba notam si yo koza na nzela pe oza pe na nzela. Bible lobi l'homme quittera, il s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Via poise à la via. Les londe naza bona munene mais na vraiment na valeur te. Valeur ezamukie. Valeur nanga poise la vraiment valeur ya moi si. Il faut nazala na ndako libala. Faut na bima porte moko na mobali nanga. C'est ça valeur ya moi si. Na ko tia maquillage makasi. Na ko za na mbongo ebele. Eza na tina te sans cause na mobali. Voilà. J'ai dit que moi c'est fois zonga na esika comprendre que il faut net il le na oba. Venanga tous pepele ambeto la encadrer sœur nanga bien. Moi ça libala. Ani mbimba a bien na vie mbimba. Parce que moi si makasi a bien na vie gabi. Vous comprenez que moi c'est soit na libala. Sans libala j'ai dit vraiment nous avons regretté ça bien té.
Ah, nabi que tozo pasola kaka toujours na invité na biso via. En tout cas, na remercier non nzambe ya pasteur Philbert Dinganga na kati à Londres. Un grand merci les sous na Malela de Londres. Un grand merci les sous na Malela de Londres, bah très gros bisous. Malela de Londres. Fifi pe Malela. Ouais, Fifi Malela, bah très gros bisous place Bozali, voilà. Cécile Kalamba ipe botalata la pese bambote impresario Claude Ndomba, c'est pourquoi pas na Freddy Maemba mima wetu mima minège. En tout cas mima wetu zalaka toujours réveillé ndenge zalaka toujours kotika raté. Un grand merci pe na Aimé de Sambi, Patrick Igor na pesa mbote bongo na yemoko vraiment Whitney Isengo la joie na kati ya Paris pe na pese bambote boza partout via na ba la biso. Moi les solos obétama moi trop y a des collègues nayo au tozomona rando entre Gabriel ndegona biso et Cécile Pechanga le comité au niveau ba plainte n'habite pas nayo vraiment. Je suis désolée, ce n'est pas via. Comme ce n'est pas via, je suis désolée, je ne saurais rien dire parce que je ne suis pas informée. Pas si ezara que ndenga na mona kaniti ndena kanisaka. On dirait tous les éducateurs de masse. Tous ont la vision, il y a des éducateurs de masse. Tous ont vraiment la vision. Quand tu as la vision, tu comprends que tu as une fertilité. C'est rien. Alors, conseil ni pourquoi ça on décore ça parce que vos abus sont comme un sous contre-temps, vous appelez à temps, un sous beaucoup de temps à péter. Mais n'importe que émission telle le côté là-bas avec l'agressivité. Baza mikolo, ba ebinin ba osala. Mais ce qui est là, d'abord on a conseillé parce que déjà batu balinga conseillé, désolé. Batu balinga conseillé. Mais il y a un autre le baké, tous ont la vision, c'est important. Tous ont la vision. Vision na biso eza ko éduquer masse. Donc le quoi tous ont éduquer masse, tous ont la vision, c'est important. C'est tout ça que je pourrais dire. Mutuna mutu responsable, ayebini na osala. Mais ce qui est kaka, la fertilité, c'est moins important. Ce n'est pas ça qu'on est censé de faire. Voilà. Via, un grand merci Soussou. Vraiment, nous sommes censés payer à Koloba, à Robeta Masolo, inviter Namsoni, au Via, na Salate, na Moussa, na Ndenge, ya filmer au Salara. Oh, pense qu'un jour au Salara, le Kolosa en vie. Nous avons vraiment appelé ça un film, mais mon est belé, il y a bien, mais faute de moyens. Clément Dang a dit que soutenir Bisso. Roger Boutabou n'a monté ma mamie. A dit que soutenir Bisso. Papa n'a Nefi. Félicitations Nefi. Vraiment félicitations. On est vraiment très fiers de toi. Félicitations. Et Diana, tu as vu ta grande sœur ce qu'elle a fait. Donc, comporte-toi bien. Nzambalola. Alexa Diana Nzelani na kusala. Ezokamusa botala tala balandi misota le via zokeka mamanza mais ndie via a comprendre lo moto ezane lo moko bo via comprendre déjà que na ebité lo nini ezo memoka lo mambon. Hello. Au comité trop de conseils ndie lo moko bo ebetio déjà na mutu. Oh na ebité so ezani. Na comité nazalaka. Je suis comme ça. Franchement, je suis comme ça. C'est quoi le problème nanga eza hein? Musala na biso eza yango wana. Ezana bande kwa ko bunga zongisa ye à partir à conseil na yo. Ya on a lobby que tous ont la vision. Et tata que non na so se reprocher lo moko boy na songeli nzambe ngana. Comprendre ma question nga. Nabi ngai nazalaka na nzambe parce que nga sa nzambe mbele nazate. Ngala sina zoka pota na sana ngo 4 ans. Partout aux autres babino ezabitumba fo bakata lokolo. Mais na grâce à nzambe wana. Nasima ya nzambe ya frère Patrice ngana zwa guérison. Je sais nzambe wana na ebiye. Et na lamukaka tout le temps. Je sais de Londres mikolo koleka. Autuko bela liboma via ba nazana kimiate nazo lotelo bandoto mabe neti okufi nani femme selon le cœur dédié. Autuko benga ngai alobi que non ndengo zawana baloti ozokufi angola baso benganga côté baso benganga naso bisa bango bible lobi ce qui est révélé est condamné bitumbeza bitumbezo ya menzamba zana rubundelanga na olonga soyez calme et tranquille. N'a pas de problème que non je me reproche de quelque chose non j'ai dit non. Et ça que il faut azonga à comprendre que il y a un Dieu ou azuta la biso. Est-ce que il y a une vie qui nous attend quelque part en dehors à vue auto vivre. Voilà.
Ce qu'on comprend dans nous. Ah, donc, bon comprendre que invité na vie, Autali ça peut se que ils en a vu mususu ndenge Bible to luka le royaume de ciel au balbaka bokonzi ya likolo. C'est comme si invité na biso Mama Via, elle se reproche dans quelque chose, mais évangile selon yé to continuer sur ma maman to comme cochiter l'émission na biso tala lelo na remercier bongo ndenge na lobaki toujours kaka na ba chaka biso format pour mettre Kenzo Mukendi Chimanga na pesi mbote sika botala tala azali manager ya espace nyonso ya 3000 ans. Ba 3000 ans ya Bandal, Matonge, Kitambo, Kasavubu kala mingi te na lingwala na Kingabwa pe kuna se melino na Yolo Kapé la Flats hôtel Nico 3000 sur avenue Balari 211 et les boss Nico 3000 pourquoi pas na mettre Kenzo Mukendi Chimanga espoir ya mo ambe puis futur évangile selon les mbokati de la presse na pesa sous mbote na yemoko vraiment José de Londres ton amoni José de Londres na moni mama encore Igor 2 minutes na pesa pembote na Jani Fay na pesa pembote na pesa pembote bongo na Alpha Bokole mon cousin Guigui Bokole binonyonso donc n'invite vraiment to comme ko citer na émission tala lelo na benga yo servia kala mingi te ozokota studio ozoyemba to ndenge nini po ondire eloko mo boyeza na simo ozobombela biso. Là, na profité on peut s'appeler ba très gros bisous et pas ya Natacha Tchamba mais motema pe makamnisi ya Jirens Ndambi donc bo batela pe ba bébé na biso bien na linga bino mingi no mo boyebi et puis Guy Makobo na France, bah, très gros bisous, place aux Ali. Non, il faut ça frère, tu es dans l'église. Où est-ce que dans l'église? Dans l'église. On a semblé à mon âme l'Éternel. Est-ce que vous êtes à l'aise? Très à l'aise, plus qu'à l'aise même. N'ébissi on a sepelé. Non, c'est pas un problème. Tu n'as pas tout baotalon, mais sur taloba comprendre c'est comme si on disait quelque chose où ils ont un simano. Non, Nazan est l'oroté, simananga, je suis désolé. Nazan est l'oroté, Nazara nanzambe simananga, liboso nanga naka nanzambe. Et puis na makanisi nanga naka na besoin na sepeli sa admirateur nanga nyonso. Public nyonso imesa na kutala biso José Kembo, yo ebikara José Kembo, maman na Joseph, ba très gros bisous. Et puis Ritvi Boboto nakati Angola, ba très gros bisous. Et puis ajuda social Benoît Zekou na Saori Moana na yebi ke ba ndeko kunda batu kuna na ba tol bazuka mutu ba chetol mais ndokola nzambe a ressuscité la musi ajuda social Benoît Zekou aya na Saori Moana atia pompe funèbre moko ya malonga okukunda mana cercueil ya bien et que na mbongo te ya cercueil yaka ajuda social eko defisa yo soko zui au fouti. Donc voilà, donc bah, très gros bisous, Naza très à l'aise, très calme. Sauf que na vie à moto, il faut comprendre que toi batou. Toi batou. Julien, toi batou. Nga no toko kozana moi problème ko songolo, mais to locataire d'attente. Au lieu de créer là où ça a problème. Et puis to se peut la répéter ce que bandeko ba obebana, to ba osona, to ba potana. To luka plutôt ndenge ni toko sangisa bandeko na ko lakisa ba OK boza bandeko. Est-ce que atini ali boso yo sali parce que ndeko ko zapela musika ko benga déjà Irsil na benga ki Irsil na solo la ina Irsil ebisinga ya naza na problème te et loko etika na ngana benga Gabriel na benga siko na hésita parce que na Luanda na yebike fala longa ya déjà Congo na osela ya Congo mais amiyelité loko la zana na Luanda je vais le faire na ko benga ye pona yebisa bango nazongisa bango na bolingo ya sika et puis ndena yebeli bango ba batu monete Gabriel arankina agarda arankinte Ursil a éviter ba problème voilà vraiment na yebi bango et je sais que baza très facile ya ko solo na bango ya ko yebisa bango que c'est inutile biloko yango te toi na besoin na ngote batu ba retenir ni ndeo lekine émission tala lelo. Oui na émission tala lelo lo bo retenir ezara que bol continue Rolandanga, bo sanga chance bolandanga na SCP Lisa na oto cha mondo demo la kala mingi te to telemisa moi ponanga moi etelemi pona kula moi etelemi lokolo a Josué bandeko atelemisa ki moi kitango bitumbaranga ekosila wanande moi nanga ekotsambola wanande mo inangaye kotsambola ata indelingaye ata ele kelingaye
nakobanga na ngai eloko te po oyakela ngai azali na bomoye oyakela yo ayebi yo malamu yango nakobanga te ngai naotambola na fier yango nakolenga te nakobanga te mokili oyo moto te na se akobangisanga mpo nayebi oyo aza kati na ngai aleki biloko nyonso na se na nguya kolanda nzoto te moninga toza na mokili ya nzambe ti ntango nzambe akoloba elekeli yo tozozela sifflet ya libitre ebeta pra batie via na cercueil tant que sifflet wana botala suma musika via ok na biso via biso toyebi ke tozela pardon ba bota biso émission tala lelo mais mila bela dinganga est-ce que vous comprenez dimension via nga ke na biso eloko lekela batu mi balé parce que toyebi ke somme de perdre libala ndengo tsoloba okoko zo ape mobile musu posa da blessé de guerre eloko lekela batu makase nini elekeli yo po eloko lekela muteza nini soki poison médecin biso ke okokufa ou soit sida sikoni la makasi nabeli sida te gloire à Dieu nabeli bachelinga pe poison te gloire à Dieu mais na uti ko bela poison te sida te na biki mutu nyonso en tant que mon nzambe ce qui na biki na uzara kaka na liloba ko bisa nzambe ko bisa merci film na ngalo to c'est les 12h juste 12h juste to telemisi moi na vie ya mutu nyonso ko bisa ngate yo na vie na obitumbeza te papa cameraman na biso ko bisa ngate obi PDG d'Ixel. PDG d'Ixel. A rebi sanga iteke na vie na yazangi bitumba ka ndenga simbi camera na eza na batu ba o menacer. O comprendre? Eza na batu ba o menacer. Donc na vie ya mutu nyonso ata oteka mapa, il y a des gens au ba o menacer yo. Ba o sepela te pona nini kaka yo teka mapa. Faloza na mbete hôpital. Faloza na morgue. Faloza la wapi. Baso zelelo ka passe. Eza na batu mukie o ba o zelela yo me Baouloba, nzambe merci au la museli biso ye lisusu. Nzambe merci au pesi bonne santé. Yango ba mi na ngani sur Facebook, je vous dis je vous aime beaucoup. Na to tinda message mo na bi nzambe ayokeli biso mawa. Addiction na malade. Asali biso grâce. C'est une grâce. Yakotane la tongo ya lelo. Musanga yi balande mission tala lelo. Mais mila en tout cas mima wet mima minage obi ke eza musique eza nini depuis tozala ki l'invité na biso via kaka nzambe to obi ke nzamba zanzamba. Okumise azaka nzambe. Siko eza ni podi boso za yibo ete. Eza nani? Natali mambo selengele ki tellement batu basi bakunda kinga. Bachinga na cercueil. Ezanini et comme na souka www.lelonews.com na bike bo se retrouver quand de tolobaki avec votre humble serviteur le mbokati de la presse dit mutandima ba benga mbokati ngayo botala tala na bike belé babuka na minu po benga mutu mbokati mais ce que mutandima ba benga mbokati botala tala yeyo to comme na souka tous en invité na so toujours car ndenge zalera toujours OP à do clôturer ndenge zalera toujours à do clôturer toujours na moi 2-3 personnes après ça peut bailler pe mbote. Voilà donc na elora makasi na olobake tozo répéter na popo kabaka numéro 12 donc ce que boye aweza flat chez les prophètes ce que boye awa bogomo na vie akunima na répétera mardi jeudi de 9h à 15h et ça langa bien na mon appel bino bato bolinga appel biso ba artiste na bino tout bolinga on contact pe ce que bogo benga mususu moloro mususu kokyo ba na micro to expliquer pe ba fan no kala d'accord c'est pas grave 00243 89 64 80 531 89 64 80 531 on a numéro nanga. Voilà donc ce benga la profiter on peut ça va très gros bisous Roger et pas papa Roger Boutabouna monter ma mamie très gros bisous et pas Guy Makobo très gros bisous et pas José maman José Kembo maman na Joseph très gros bisous et pas Kongwati Sébastien Saint-Witz très gros bisous et pas Judas social très gros bisous et pas il y a quand les pédales ceux qui na bando bois kaoti kande aussi la mais siko kande za na moi muke na mone comme si la moi muke très gros bisous pe lisusu na profiter pe ko pesa et pas il y a Emilie Nzemba maman musique maman likelimba motema pe makanisa tous pepele ya mbetolo très gros bisous et pas il y a Simon Louwa wana Kabinda patron très gros bisous mon boss Nana Takaza la patronne, femme sage, très gros bisous. Sida Blé le président, merci beaucoup une fois encore. Très gros bisous.
bisous les sous c'est pas ya Bella Dinganga takayo et puis mima wetu wana rando ya mamisi mima wetu mami ndenge mokokaka do ba très gros bisous pas na bino et puis très gros bisous les sous c'est pas ya Bibi Fineza motema Rami Mayumbu ba très gros bisous donc je vous aime tant voilà. Un grand merci à la famille Botalatala, un grand merci à la famille Dinganga, un grand merci à la famille Bongongo, na Pesimbo te bongo na ba tout vraiment ba linga émission ta lelo to komi na suka ezanini na loba ki to na système poussa na vanda na système infukama d'élément inta.tout so Botata bimbelo bandako bo vanda kimia bo message na www.talelonews.com to yambele kibino ya bino patron ya entreprise na nouvelle vague madame na biso vraiment ba bengi na kombo ya mama via au monde to sololi na yebike émission ta lelo to za banzambe te sika ba sanga faute zanga te ko salema o asepeli na émission ndenge zalaka toujours ba numéro za wana ba remarque et puis na Facebook bokeka na Julien Botalatala un grand merci na Sandra Poutou un grand merci vraiment na yemoko vraiment maître Fistolumu Christelle Kumbo boza partout vraiment et belé Mima Wetu Didi Girl pourquoi pas na maman Elissa. En tout cas, ton amour à maman Elissa, namoni vraiment passer na biso ma fille Philbert Dinganga. Bo s'abonner na www.talelonews.com. Merci vraiment. Kunga